wana mwana nanga na bomba c'est le fruit de mes entrailles. Oh tia ba fan, oh tia mokili mobimba na osamba na yo. Tika mwana nanga la lingite. Mokili bozoka nga bopekise na lingite. Ba osimisa mwana mama na tushinga bya oyate. Ana bya ntoto oyate. Akenda te. Yango na bitata pardon do ko. Na fuka melodi na caméra. Tika mwana nga. Tika mwana nga biso to ba bola. Biso tonga ba château te. Nga lala na studio. Tika mwana nga. Jusque là, nani azotinda ye mama oyo. Hein? Nani azotinda ye? Omoni muto na ye muto aotindaka yo. Apesa yo bambongo. Aotindaka yo osala ozosala ya kofinga nga po ya ridiculiser nga. Faites attention à vous. Bato bazotinda manike ba kosanda ye. Hein? Ba kosanda po manike akoloba. Mais bato ne bazotinda ye. Non, bato baza sima manike parce que oyi ba ça ils sont déjà les vidéos. Dans la deuxième vidéo, il commence à insulter. Hein? Yo ça m'a bien moi je suis à salité. On dit que tu sois coquet spirituellement, tu es charnellement coquet. Oh, Vutuka! Oh, Vutuka! Na Vutuka! Na Ninganaka! Cindy le cœur à salité. Moi, c'est star mobimba ya Kofi Olomide. Y'a mon star mounene. Cindy le cœur à bien là-bas. Cindy a ébi sapato. Cindy a ébi cravate. Cindy a ébi koti à mèche. Cindy a ébi nyonso. Siko biso Cindy a vana na masina. Avant na mboko bolobi. Siko biso to vana na ngiringiri bino l'équipe sonani. Na la nuit Dieu wana mais j'ai condamné les effets na Ephésiens 5 verset 11. Mais ce qui maman ça ratika. Mais to ébi monta derrière maman te pendant qui va passer ça galo sur mbongo na rotana. Omoni bato bolinga bolobela obosala maman obosala wana je crois boye bibiso bien. Aliana ebineti ngabe. Tuna Aliana tanga zaya otbaya otikia ipana ngana Londres. Azova na ba 2 mois, 3 mois, 2 mois, 3 mois ezala poani. Tanga linga ya kofia kuta ya kofia zaina bibalati. Na mwasi na ndako. Aboma libala kofi. Alors tant kofi abala kiye. Andima qui va vendre naï. Si quoi y est mon si quoi 5 sous divorce. Aboyi Kofi Olomide. Azana papier divorce ou anen azawana. Aïb sanga déjà depuis il y a 3 ans passés je crois. Qui a signé divorce. Ne sais qu'il a dans lettre de divorce. Apparemment t'es azul divorce. Aza lettre de divorce. Au moins mon qu'il est habité. A-t-il rejoué victime. Yem taboya mobali. Donc batikeli na ndako. C'est comme une divorce, c'est comme un tigre à Kobaboué. Attends, la rabine. Comme bien mon touté. Hein? Mais de Kofi Olomide il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. Kofi Olomide n'est pas un homosexuel. Kofi Olomide a diableté. Il a aussi droit à la vie. Il peut faire ce qu'il veut. La démocratie, à cause de ça, la nengi a lingi. Hein? Quand Kofi a ça, qui Kofi a ça, qui Kofi a ça, non, botika il peut libre. Mais maman, il a pas coûté à faire Kofi dans moi, c'est. Hein? Et là, on va sortir de ça, mon linga pour l'année. À côté de Kofi na moi si. Hein? Kofi va boire qui moi si wana, les gens qui tournent là, c'est quoi ton golobani? Même ceux qui a divorcé, hein? Kofi l'homme il a boire mon touté. So il y a bandi ko senga lettre divorce. Non ko gibi tumbate. Mais nga pratique libre ça musala nga. Ko lettre divorce. Emame ya fondation Lisalis. Ici à long sabiso ba santé. Ici à long sabiso ba makambo ebele. Mais ambalo balobi assurance. Assurance complet. On a assuré voiture na yo, ndako na yo, mutuelle de santé pezali wana. Vraiment fondation Lisalis Emamea tobo sanate biso nyo na Château Rouge na Marcadet. Pour la assurance na biso nyonso tout monde a fondation Lisalis Emamea na Château Rouge na Paris. Assurance to rapatriement mutuelle nyonso. Obile boyebi ezaka na kati assurance tomona emame ya fondation Lisalis. Assurance yo. Nga na tunanga ngayo na kena. Balobi ban Afrique, ban Europe, ban Amérique, ban Asie, ban Océanie, ban mokili mobimba. Makambu to lukaka ezaka kapa ya fondation Emamea. Fondation Lisalis ya Emamea balobi partout dans le monde. Dans la moto ya sira ba santé na biso fondation Lisalis ya yeme
ema meya amemeli biso assurance eza na mutuka appartement immeuble santé partout dans le monde contactez Fondation Les Salisi assurance pona vie na yo tala ndenge tozobela tala ndenge tozokufa avanga vie na kufa si na s'abonner na Fondation Les Salisi pa ya ema meya papa maman tika ndako yaka ko s'abonner pa ya ema meya Fondation Les Salisi assurance ya solo ema meya Fondation Les Salisi ayona L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne dans laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, nous vous disons bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission de partout où vous nous suivez dans le monde entier. Cela reste un grand plaisir de savoir que vous êtes si nombreux de regarder cette émission. Je suis avec les prophètes John Ngefa dans ses plateaux habituels. On va parler bien sûr de l'actualité musicale de notre pays. Bien sûr que cette année, c'est une année électorale où déjà nous demandons à toute la population congolaise de vouloir s'enrôler auprès de la centre OESA Nabanda Konabino, de sorte que tous à l'après pour Namaponami. Parce que tous en Posambo Konabiso et Bonga. Nous voulons un Congo nouveau, nous voulons un Congo merveilleux. Et alors pour ce faire, donc il y a des biso banso qui sont enrôlés, de sorte que tout changer, dirigeant auto qu'on s'est permis à bangoter. Merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchées en ce moment. Je dis un grand merci à Richard Tessa, héros dans l'ombre, de la part de l'Africa Elengi Télévision, également de l'autre côté, et Rémi Boboa, de la part de John Ngefa Télévision. Dans cette émission, on va parler de tout ce qui se passe dans le milieu musical, autour des réseaux sociaux. Dans cette émission, on va parler, bien sûr, de notre débat, Makambo Matali, Moranabiso. Mais je dis un grand merci à Dani Chandou, le chinois congolais, parce qu'il y a soutenu Yaye Shadrach, malgré Nabelaki. Nous avons toujours on peut ça va force. Un grand merci à Maman Emiline Zemba et tous les pépés Betolo. Marcelo Dufno, un grand frère propre, et Arla, la mère des jumeaux. Viens-moi bien, viens-moi Kitoko. Wabotaba na passe à père double, la mère doublée. Dans le Irlande, on a coupé, on a coupé la sango. La pessimie en beauté belé. Les boss, César Pacioti, le beau Kwanzambe. Un grand merci aussi à Oscar Maritou, les millionnaires en kilote. Richard Tessa, Fungola, Biso Toyamba, les prophètes du peuple, John Ngefa, beaucoup la Kalosako. Nzambe aleki bango nyonso na nguya pe na makasi. Le sako beaucoup là. Arme ba faible ezali nde kofinga. Le sako beaucoup là. Atelemi lokola moto bosusu ntaba imboko be. Le sako beaucoup là. Pote na lisino longo to longa ka moninga. Le sako beaucoup là. Bika obika kate bonga mo bonga mate kufa kate. Mawatro. Le sako beaucoup là. Chokoli londe makambo. Chokoli londe makambo. Alors prophète bonjour, bonne santé. C'est bon Shadrach na lekai kuna pa na bino na kuta ko zali malade. Ngana zali na loko ko pesa yote zali ka losambo. Amen. Maintenant on a moni lelo yo telemi kula zolo
lokumu parce que mingi babé lokola ope babimite. Amen. Vraiment to ban la prière tata to pese émission maboko na yo batela sunga kolo loboko neza la kati na biso pesa Shadrack Mayele bonya science intelligence bituna na ye. Bana na biso poso na biso na komo na tata pe na mwana na molimo santo. Amen. Amen. Prophète John Gefa, c'est vrai que dans le malade, nous avons sali grâce, tous on est les gens musala, bah tu vois là, on a vu sur l'élo, nous avons sur le ban début émission que tous en année électorale, bah tu vas s'enrôler, mais le royo, bah tu paies mingi, bah la mort bah qu'on déplorer nango, na bande qu'on a biso au bazo postulé, na bande qu'on a biso bah député au pe bazo postulé, tant que bande qu'on nous a $21,000, bah kendaka, bango moko inde tina ba banque. Mais les Camerounais yo soki bolingi bokende ko s'enrôler bokamati mofulu ko abatu bokenda kana bango na sima to éviter stratégie nini o bandeko na bon ndeko Shadrack mwana mama mwana nzambe population eleki bololé na mokili mumba koluka production congolaise zade tout à fait ba bololé pena bantaba ba mbusu olobelo ko mota bakendaka kozwa $21,000 na bango na banki bakendaka bango moko mutu azalaka te po atimbela ntango balukaka bokonzi mpo bambrouye peuple oyo ya bonyama peuple oyo raisonnaka te obi na pays africain peuple très nsima na matalité ya Congo vraiment oyo baafricain nyonso bamindele mayele na bango emati tozana na campagne électorale te pré campagne eza te Shadrack ele ozokamusanga mokili mobimba oyebi Congo démocratique ezali non état po mboka etambolaka na mibeko na respect ya constitution soko moni mboka eza ko violer constitution mikolo nyonso ezali non état so abi seni ezali organe moko ezali indépendant mais ndenge nini moto aliyaka ozwa campagne tokomi awa bafoti bango $2,000, $3,000, $2,000 francs na polo moko ekosisa pasi na bino bande konanga bon nano bakoti ona $21,000 basalaka makambo oyo bayebi peuple te badondwi kope l'équipe politique na Congo eza te kope l'équipe politique na Congo obi kope politique ya Congo eleki meme libala eza te moto nyonso otia mission za $21,000 président tia bango $500 so omona so batia bacandidature na bango peuple bakasima na bango tala lelo navandi awa nazotoka lokola ngulu courant eza te mai eza te nous vivons comme les animaux à quoi c'est topouye bato na lisusu tokopouye bango na nini Kabila le père akuti rébellion azalaki na parlement te sénat te il dirigeait le pays tozomona tini na bango eza te batapage nocturne urne partout mais babosani guerre eza na est babosani ke Gagame azotake biso babosani ke Gagame atie babato de guerre na ye na Kivu babosani yango bacongolais tozokende wapi c'est-à-dire quoi soki lo ezalaki fo police ekanga bato wana il faut police ministre intérieur il faut atinda police ekanga bato wana batapage urne et nocturne bapesi bango interdiction ya kosala lolengi wana est-ce que eza moko ndenge na bango basepelaka kaka c'est la honte na mokili muma basanteli tezoleka bazomona non état état ezofonctionne eza na balwa na mibeko kotambola boye te et tosengaki na bato bosorole pourquoi sorole bosala politique ya tête ya chef de vide te et puis tosengaki lisusu nini babakisa bajour et merci na bino bajournaliste oyo tolobelaki yango babakisa lisusu à peu près 25 jours be 30 jours un mois lisusu à part un mois na et makambo esili mais sikoyo résultat nini ekozosalema tozoyeba te tozokende te tokovote banani tozonga soki bato oyo bavotaki bango lisusu bazonga lisusu oyo banyokoli bino député akoya bi nakotongela bino nzela 1 kilomètre 1 kilomètre c'est $1 million nzela etongaka député te il propose la loi c'est le gouvernement qui construit les routes bakotoya bino ndenge nini bato oyo nakotengela bino hôpital boni batonga bino omoni mwana mwasi soki oye na maloba malamu lelo kosi opromete na kosombela yo banani smartphone banani to osombele te ju mosi obengi ye mama na osombela bavoitire osombi 3 fois moto alokuta
ato benga kolinga soude. Hein? Pourquoi Congolais mentalité na bine fungo makate? Hein? Nous avons les députés, les sénateurs escrocs, les ministres, ils ont escroqué le peuple. Wabi pari ya peuple. Dans ma comme rakuna na kati ya parlement, ils ont salaire na bango, na bana na bango, na basi na makango na bango. Puisque pari ya peuple za wapi? Ngefa zo kufila pari ya peuple parce que ngefa zali moto oyo azali na République démocratique du Congo, pe na zo na carte d'électeur na comme un Congolais de père et de mère. Très bien, mais tout le monde ne peut pas monnaie à l'obagi déjà. Je crois, dans mon émission, on dirait que la question qui 90% il y a bateau basé dans le Parlement. Molière Montaliboso. Moto ba voter pena liboso te ya Molière. Ba kayi na oyo ba nyonso ba safu ba nini tout bazali bango tout ba kokende. Non ba bazai maman moko il faut ke banaye motasimi environnement na mboko ya pesi mbongo les loyo Congo du par l'environnement à cause de madame de fer ona bamba bazai peut être même présidente de la République à cause de premier ministre. C'est une dame de fer ko saka na été bon nyonso kaki bango tout ba kokende peuple na tina na bango te. Nous avons cru, nous avons cru. La députation na bango na 5 ans, c'est que les choses vont changer. Or que baké pas na salaire na bango et puis on a besoin na bango. Mais Kinshasa et baby prophète John Gifa, il faut le belango parce que surtout le belango té to ko sa mala monter. Manzela nyon surtout et baby na kati ya ville Kinshasa partout. Ba pesa gouverneur mboko. Ba pesa mbongo président de la République à Bandaka. Premier ministre à Bandaka. Moi j'étais en Bandaka. Yo kana bisayo bobo boloko bolumbu. Fimbo ya bakanza. Vidéo bobo boloko. Tu comprends botangela ngai mboka lokola Mbandaka. Miracle nini? Bobo boloko l'excellence azo sala yango. Alingi province na azali mwana Mbandaka azali mongo. Hein? Les là, on a 45 territoires à président à lancer Bani Nango, Azaki na ingende plein fou. Yo kana bisayo, alongwe awa ingende lelo, territoire lelo mine zopela, 24 sur 24. Ingende akoti na boteka, akei na bikoro, akei na bakalamba, ça dit tourner na ye. Pourquoi awa toko sala ya moté omoni awa ezali non adana ba moyen te o ezali pays mobimba avec 35 millions d'habitants ezali pays mobimba vani awa président de la République azali awa papa vu la question de Kosarani après ba taxe c'est ça de Kosarani et donc nous machine na kati na Congo central te tangela nga vu la Kinshasa par ba taxe et là on est mine za wate mine za Kosarani. Bon, bah, taxe au et belé, la ville à Kinshasa, bah, millions de na lobby taxe à 200 francs, 500 francs. Nego tonga ba mitsela minene. Na tout new taxe à 200 francs, 300 francs. Problème ezali nini awa ministre ya finance. Ya portefeuille. Ya TPR. Akoti sambongo ba pesa na Argentine ngobila atonga Kinshasa soki te akosala te. Kimbuta kota ki awa 15 ans. Et là on a ça qui non. Qu'est-ce que Kimbuta, mais Kimbuta là a combien? 33 millions de dollars. Tellement parce que Boezo ko fingi ça eh. Na gouverneur tellement zoloba, bango bani ko ça te gouverneur ko ça. Hein? Gouverneur ko ça ni monsieur. Na la kana fin na leli. Na côté na Itaga pana côté zone de Kinshasa, car na ngaba mortier katani. Moyen ça te. Le na ba cité mai zo côté la ba zo zinda. Gouverneur senga ba moyen. Bino ngo pesa ngote mais na carte ya président ba détournement, ya ba millions de millions zo bima. Alors gouverneur ba otonga ville ngonde. La ville à Kinshasa capitale et Kinshasa Congo. Mais tout le monde peut battre belé ba changer les biso gouverneur parce que ville à Kinshasa est obéba. Toi lanzala. Toza sous la salité na maladie ba kisamalisu. Et ça problème est à gouverneur té. Ko changer gouverneur le bel côté. Bango gouvernement central atia ba moyen. Papa ngobila la raté. Butu azali wapi gouverneur ngobila fa na côté. Azana ba suivi voilà. Ce qui manque au gouvernement Ngobila ce sont des moyens. Pas pesa ba moyen la gouvernement central. Parce que o DGRK qui na wapi. DGRK biso to limito ki nde siko to tuna. Oui banzela bon Ngobila tongia. Na tunio, oui banzela bon Ngobila tongia. Na kata Noël na bonane ba mindo monaki tu éclairage public ya Ngobila. Te na tunio ya Ngobila, banzela olongwe awa ti o na côté asana ya Ngobila. Ah, Ngobila ça ba route parallèle. Ngobila to parce que route moko depuis Sana jusqu'à Kitambo.
Buta bata tout ça la papa. Asengine loboko basunga ye batia maboko. Ozomona po ville etambola pe ekele soki te na ba catastrophe naturelle oyo Kinshasa ekozina. Merci beaucoup, on va pas rester là-bas. Toko taper na chambre sous au bateau. Belé pe barose là-bas au cap prophète John Gefa. Lelo na émission na biso. Je profite de l'occasion pour saluer Dani Chando le chinois congolais. Il y a Josiane Onyende na pesi pembote na orphelinat na NN World Style. Félicitations pour la boutique ya munene au Salibiso na kati ya Congo Brazzaville. L'orphelinat na NN World Style na Brazzaville pe na moni Dorcia Kabongo ya motema na pesi bambote belé. Prophète John Gefa tout me gambe sur la paix makambo ya ba fait sociétal o ezoleka na milieu musical na biso. Tomoni ba audio mo circula qui il y a une femme au nom de Manique de John que je salue. Au ça émission na belé. Oui, tout ça rané ba émission. Yo da fan na belé. Te fan te na yambara ende. O yambara mais il faut te belé papa. Ah. Il faut ça ma le te ba montalon e ba sauter. Mais toi aussi ça doit tout avoir ma question na biso. Tomoni Cindy Leker oyo batu ba kotisa na makasi na université à Kara à l'Obarate à sala ba émission te mais Cindy Leker s'est dit non et alors non. J'autorise toutes sortes des insultes au Héroïa envers Ngai, sauf Yaroloba qui fali à la langue, c'est qu'avait dit Maniké. Ton mon réaction. Tellement mon n'était papa. Comme vous avez un job bio, ma kembesi. Tellement de gens, tellement mon n'est pas. Mais là, qui même Maniké à lobby, maman à lobby, non, il faut que. Internet. Bah, journaliste, bon, l'obayango, banini, tout est bien, tout. Il faut condamner les effets. Très bien. L'arme est à faire de la Benji. Ok. Oui, mais maman aussi dit, sauf rien. À la université à Kara. Pour Cindy va critiquer une dengue sur à l'obate et à l'gangate. Ça dit quoi? Bible Biso na Galate 6, verset 4. Et le Bible Sobo. Et là, on va faire des choses avant le banamoto mitala yomoko, c'est ce que dit la Bible. Ozomona. 1 Pierre chapitre 5 elobi na biso boye. Les injures sont condamnables à la loi. Oyebi Cindy appelle sa maman Cindy le cœur appelle sa biso esengo. Azali elengue mais appelle sa elengi. Na honneur. Place sur Cindy le cœur à l'ekaka, elle sera très bien respectuée. Si. À cause de Kofi Olomide. Mais yo ozana likamona Cindy le cœur teta binomo. Maman bato alobakate, aluka likamote obandi ba insulte. Hein? Moi je suis à salité, Cindy le cœur à salité bina solo. Batanga basi pe batanga Cindy le cœur ba otanga na katite. Cindy pina le cœur ata bino papa osambu samoto, ata bino maman mozula nanga. Cindy le cœur à salité. Moi, c'est star mobimba ya Kofi Olomide. Y'a mon star munene Cindy le cœur est bien là-bas. T'es na lobi quoi à moi ça Kofi de base c'est comme hein? C'est comme une bossa divorce, c'est comme Béatrice la ko babwe. Ata la rabino. Kofi a motuté hein? Cindy a yebi sapato. Cindy a yebi cravate, Cindy a yebi kotia mèche, Cindy a yebi nyonso. C'est comme biso Cindy avana na masina. Avanda na mboko bolobi siko biso to vanda na ngiringiri bino le kibiso nani Shadrach yo le kinga nani ponga na vanda na ngiringiri Shadrach yo le kinga nani hein TV ngoyo bozwa Shadrach bozwa nga bozwa Shadrach bozwa nga poso Shadrach ale kinga ngana vanda na ngiringiri bozwa olati pe papa tezwa dia moi bi mo lo na mase 2023 yebi ako yebi ako oyo comme l'éclair oyo mais tu bikunda siko tuna biso bino to bino Shadrach bino vanda na bandal siko bo l'équipe biso ya ngiringiri na bakasabu na nini na limete na nini ça dit quoi ça dit bagage d'infériorité Cindy maman Cindy azali genre ma fille maman balobaka te et là aussi Cindy le cœur ni abi accepter avant na nini bien avant na qui colle bien aza salité bien mais sauf abimise loko monene ke fallait poupa abeta ye makembezi njobi abeta njobi ndenge nini parce que tango babi azo beta musique na quartier la terre et puis la web seigneur ko mongo Kofi a joyi babi a chaki ete
Babia ba voter na ba fanatique. Jamais qu'on fait un petit vraiment Babia vraiment petit vraiment mon groupe vraiment confier à ça là ngouti. Hein? Ezaka ba OK ba bien zo azuye. Tango yezo beta musique na katela te. Hein? Jamais manika ya na o mokomo. O tika la musika asisi azuye. Hein? Tango azuye sili, tango Babia kei. Ba fali ba ye na ba fait. Hein? Babi azalaka te botango nini manike azoloba ete abeta ye makembe sena njobi c'est ça sindi mabe justice azui makambo parce que ce sont les injures publiques oyo mwasi alingaka yango te kosambwisa mwana ya bato na jusque là nani azotinda ye mama oyo hein nani azotinda ye Manicol nde kolo masolo nganga ta formé mona na ye abombelaka esekele moko bayibi outillage babosani artisan yeyo azana simamuke yeyo azana tolumuke la pesi e pomade la pesi e suppositoire ya la patrona Nicole Awatosa. Les cipots se une chaque soir, avant que tu dors, tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Les cipots, c'est pour les fesses. Uniquement, c'est pour les fesses, mes bébés. Uniquement, c'est pour les fesses, oh. La bessie est à Coca-Cola, la bessie est à Cofina, la bessie... Awatoza yangoyo Mama Nicole Malonga la patrona nzamba ba mama ye solution na solution. Mama Nicole Malonga moninga na ngai couple oyo bazokoka ko démarrer te faiblesse sexuelle endurance ezate bazokoka ko démarrer te ko swana na ko swana mais Mister Nozo beta c'était beau c'est pas bien na ko benga bon internet pesa ka site na bango non wana kutu ko mekate foko benga na numéro oyo ya yemoko Mama Nicole Malonga la patrona akopesa yo ndenya ko salela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi tro ba Awatoza e komi ebele kokota na sitite foko benga ya ko benga Awatoza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli Awatoza c'est la patrona Nicole Malonga bassin yo et kokoma piscine et puis papa bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans benga ozo solution goût Manicol nde kolo masolo nganga ta formé mona na ye kasi Mama Nicole yaga Manicole yaga ngo sinda ko fanda qui met sa droit de réponse alors bien ko lata yo ko lata zani to ko na justice on peut s'absorber preuve Fabina romi ombre na yo na komi ombre na ko lata yo ko poursuivre toute sa vie vina ko landela ye et mutu ambongo basakana kana ete mwana mokonde ko taka boloko te malheureusement bato bazotinda manike ba kosanda ye hein ba kosanda pa manike koloba mais batunde bazotinda ye mais quand non bato baza sima manike parce que oyi ba ça sur deuxième vidéo na la deuxième vidéo il commence à insulter hein yo so no sanga mabe mwasi ya salité oyo est-ce que na mwasi na bande konanga est-ce que sindi le cœur à salité ata motema mabe abingwa bino zalaka hein pour aller ko humilier sindi le cœur ya marque wana moto so sa fierté à musique congolaise bino ne botolanda kango et ngana ko ba Galate 6 verset 7 que l'homme race mais il monsonnera alors ba ko kene musika et to boy ba congolais mosala na bino kaka kolandaka ba vie privée ya bato kokota na mozindo na makambo oyo école ya zobolozi to boy yango na kati ya zobolozi école ba zobati bana bazaka wana kati ba bino nyonso na ba journaliste to bino école songi bino tu ba songi moi likapo moi moto te pona siko tu ninge fa motu na pona ni siko bino ba to ba makambo yo ka prophète omoni sindi le cœur azali honorable
Azali Moyembi Oyo. Adap honorable à sol. Respecté. Partout, à niveau national et international. Et puis, j'ai eu la chance de voyager avec Kofi Olomide à Brazzaville. J'ai vu comment cette dame elle est respectée. Donc, nous avons fait valeur par rapport à Oya Sala. Toute une question, on a de sorte que tous les avinayo, na makambuana, nde ezo pour lesquels. Alors, prophète John Gefa, pour continuer. La personne m'a wana. Yeb sangala oni yeso sala. Yeso finga motote, aibate loko mokote. Nande ba kotere de kopa. Bande kone ba juif. OK. Nande ba kizaki Jésus-Christ. Ce sont les juifs. Bande konaye jusqu'au croix, mais sinda salini. Mais maniki azoloba ke moi na yeba bengana ki pas Kofi Olomide abazo commission. Est-ce que nalobi est-ce que ezali normal que ezali obligatoire? Moi j'ai parlé aujourd'hui chez Kofi Olomide ba mbinga ite na zongi et aussi dans le côté. Ce qu'on a mis le secteur c'est grave. Et aussi le côté pour un cap ba bengana mo na kate pas Kofi. Non, makamuso ezali yango te papa. Et puis bozo bebisa mona babi carrière na ye. Non bebisa carrière. Même makamuso de kanani musicien na ko babi so emba l'orchestre na. Nana kolinga isusu parce que meki babi ya kofinga. So bosai ba kofinga, ba kofinga. Alors nana ko suk babi sika bo mi carrière babi ya. Tomoni pe moko Yabino basala nzamba soutenir maneki alobi ne ka vérité za na raison. Prophète Denis Les. Ah papa, toi là c'est le fait bon na balanda bango te. So on a conflit na Kofi, ils adorent appuyer makambo sur les autres ma be na kata Kofi. Nzambe aboyi makambo en. Nzambe atindi biso bolingo. Nzambe alobi na Jean chapitre 13 verset 34, je vous laisse le nouveau commandement. Aimez-vous les uns et les autres. Ok, Bible, dans 4, Proverbe 10, verset 12, la haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Hein? Tu ne peux pas prier de telles choses. Hein? Pour lobby, à kofinga. Très bien. Hein? Lobby à kofinga yo. Lobo zangefa, pour ngefa na mikraitio soko meki bo kendete na suka, lobo zangefa. Loba soko zangefa te, ezama wa mingi. Mais je te dis la vérité, loba zangefa. Pongefa fungoli ya kofungola ti okolemba. Ozoba kote ikbeke tele kozua. Pendant que nous tene ikbeke tele. Alors zoba ngefa te je regrette. Ba puyagelo ko malamu. Ba puyagelo ko babete Shadrach. Pendant ngai Ephésiens 5 verset 11 nous condamnons les effets. Hein batika eza bien te. Batika ezali bien atambala mon côté. Même si on a moyen na Kofi na kopese ba conseil na kopese na maman Cindy. Tika batuba lobela yo. OK. Hein, tika batuba lobela yo. Hein? Omoni motali boma. Hein? Ba sala kai ba jete. Ba kozwa bino tundenge moko. Basi nyonso ba ndenge moko. Mais basi bana ba valeur na bango. Très bien. Hein? Basi nyonso ba ndenge, mi ba nyonso ba ndenge moko. Te akosa rabino. Mobali na niveau na yi. Hein? Otama na momi mosubo otambola na pe na be pan. Ozoka biloko nzoto ezoningana. Otama na kare boka neti mo pepe fume me oza kuna climatiser te ozomona mobali mosusu mosusu otama mobali mosusu ozomona boy olinga bona mbongo ta elongi na kwa biso sa accident eka kele na nzoto na mbongo ozomona mobali mosusu otama mona na l'arte me boga les otanga soka simbe ko kabe mwete lembo pardon totika do banda makamba soko kota ngo ilushi ozomona makamba ko fola bina sindi etali bango na nzambo OK motayi bi on va arriver là-bas, mais aussi c'est un dossier à maniquer. Tomoni P. Prince Babia, qui les fils également de Kissindo na Nzela et frère Naye Babia Ndonga Chokoro par rapport à un message à la guille comme quoi que tontine naza sous la famille na minoté. Mais effectivement, c'est que moi j'ai dit. Babi a rejeté. Bato bako appuyer famille ou maman na papa. Mais tant que bandi bilo kandenge wana. Na ibisa ne bandeli ani. Bo baby si carrière à moi na wana. Mais Tomoni P Prince a komela ki sou ki senjora akara hier a komeli ke tantina na posa to solo là. Qui senjora pas tsakango mais Tomoni réaction te au PC suite. Mais dans tout ça, bato ba rolinga ba yeba réellement qui est à la base ya robebisa carrière, il y a Prince, selon le prophète John Gefa. Matthieu 10, verset 15 à 16. Matthieu 10, verset 35 à 36. Matthieu 10. Il faut tanga Bible. Il faut tanga Bible. Et loko yo, olobi yango, il faut tanga yango nécessairement pour na to zwa biano. Hein, papa? Matthieu combien?
Matthieu 10. 10. Verset 36. Verset 36. Natanga. Ok. L'homme aura les ennemis, les gens de sa maison. Ennemis à Pétiona Babianan. L'homme aura les ennemis. Famille naye. Ennemi ne rôle kanini. Sa famille naye. Yango azolo bato sona tata mwasi. Bozo ti anga wapi. Problème est à Chris Nzora. Te bocha Chris Nzora. Chris Nzora ça n'est pas confié au midi. Nani azo pousser le kambo et le kabo. Yango mwana moni asuka. Soki mwana mususa komisa na mabe. Yango bibu na sur ma famille na bino te parce que vous portez ngai longo mokote. Kamata le sous Matthieu 10. Et puis sabiso verset 16. 16 hein. Quand a 10 ans. Verset 16 et Ebisibiso. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Moi, je ne bien milieu balou. Balou féroce. Payez sur le bin dans la keba. Parce que carrière n'est pas bébé. Il fait ça simple, le col la colombe. Parce que le cœur de l'homme, c'est lui qu'on est, c'est Dieu. Là, il y a beaucoup de moments, il y a une musique carrière chrétien. Voyez somme qui toque. Il sait s'exprimer, qu'il yemba, mais il a porté. Mais tout le monde peut moi dans mon salle vidéo Jacob J au paiement Nikia Lobaki carrière non qui ne musique parce que Vodacom est trika qui ngai azo déplorer comportement ya maniké o abima qui champion na best of the best na ça yo Vodacom est ali business hein innocent joie parce que innocent les grands batutu na koyemba te OK ezaki nde bavota ki innocent mingi alors c'est la businessman ozoka babia pe chanter grand chanter ça na bateau ba voter ba tiaki ba mbongo jeta kozwa te hein conflit ba luka bi pa nyonso te bato ba Vodacom so luki conflit na ye okufa hein bato ba Vodacom ozoko mona il faut dire la vérité ozoko matala mwana na répondre parce que nini hein nani afande alobi mbo alakisi bizaleli na ye yango alors c'est grave et peut-être mais la diable akena musana bino na Jacques chapitre 6 verset 7 soki te za mabe mingi baye bayo na ba critère na malam ngefa a défendre la réalité ngefa a défendre ba valeur ngefa a défendre ba mboka mais ngefa fingaka ngefa bozomona te ezali loko mabe papa motako solo mabe oyebate monde est baranki. Moi je te dis. Et basalaka kombana motambongo te. A moninga na ote. Motambongo ko botolanga ma Brigitte pe na vani pime pe na meki akalinga tena na botolo. Ako botolako. Ah, mais nyoka longa na pesa exemple. Mais pas que. Na la bibo fata jema botala nyoka longa na bana boni. Nyoka longa va ne fonfo. Bon fata jema zaki ministre transport ya Mobutu. Atiki basi nyonso. Pourquoi nyoka longa balade? Mama ya bana neuf. Nyoka longa bokola bana na ye moko tenenga komibo. Une histoire, on a un journaliste investigateur. Ça dit quoi? L'argent répond à tout. Très bien. Voilà, tout sur l'appel Kamboyo, Tomoni Ebimi Lelo, dans les réseaux sociaux. La voix de Mama Rifa qui parle. Naebi Mama Rifa la bino anate. Mama Rifa Zali, petite sœur propre. Ah, nayoki yango. Toki audio moro bozo circuler. Azoloba que Cindy Atika Kotinda, Mama Eliane, collègue dans les réseaux sociaux. Cindy Atindi plutôt Alia. Rectification. La bande les questions. Mama Rifa na pesi en bote belé, Marifine na Londres. Ndeko ya Koffi Olomide, ndeko ya Rita Gwepa, ndeko ya Sandra Kazadi. Audio moko bimi na voix na ye ke azo pekisa mutu moko akende ko yebisa Alia Atika Kotinda nalandi yango na kombo ya Koffi Olomide bon déjà divorcé bon tangi mama Alia première fois na ba ke Koffi a divorcé na audio na yoki na ebité ekomeli ngai te mais ngai na yoki yango te parce que ba audio e koma triquer makambo ebele mais pour na ngai soki ezali vrai Atika parce que omoni moi si wana na ba kozwa imani ki akoloba vérité et puis ko pesa soni mingi. Et pesa soni mingi. Comme quoi que Koffi Olomide a divorcé déjà, maman Alia Atika. Mais de Koffi Olomide est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. Koffi Olomide n'est pas un homosexuel. Koffi Olomide a diableté, il a aussi droit à la vie, il peut faire ce qu'il veut. La démocratie, à cause ça la ndenge ya lingi. Hein? Quand Koffi a salaki, Koffi a salaki, Koffi a non botika ipe libre. Botika ya pe mazape mutu.
Le Flash Info Magazine édition spéciale à sa une, Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Maïka Samba, le JMK de la presse, le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe, prolonger l'avenue de Pin, complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Mutu ta yesonga pe mari papa aza mutu na landi audio wana mais j'ai condamné les effets na Ephésiens 5 verset 11 mais soki maman asaka atika mais toyebi monta derrière maman te pendant qui ba pesa ça qui alors na mbongo na rotana nous ne savons pas na yoki yango hein toyebi te soki vrai to lokuta toyebi yango te mais monta to pousser ko pesa kimia te na kati sika ko felo mi yazali ezali malamu te ko felo mi ndanga zo ko yate Kofi Olomide a un complot parce que Deutéronome 28 verset 7 pour ça il quitte la monde de la sambo Kofi Azoko Yate musique ezobeta et puis le jaune il n'est pas l'icône c'est le jaune et l'icône des alim nani maman nani on va finir maman Cindy de Ker Cindy Perso Kitate au Bible loba yele santale yonde kundo boka se bana posanguba boko zinda boko bolololo donc la guerre sera longue et populaire. Ils ont confié l'homme il a divorcé. On a peine à barater la camoy. Même ceux qui a divorcé, hein, confié l'homme il a boy moutouté. So yo bandi ko senga lettre de divorce. Non ko kibi tumbate, mais nga pratique libre ça musana nga. Parce que lettre de divorce en ozo uta sur quelle cause? Donc nga pe na monité. Na koloba na yoki, il faut nata la lettre natanga pona lo. Na ko tanga mukana na téléphone mais ce que moi je peux dire Kofi il est libre. Star moko kana mwasi moko te. Soko bali star, obangi pasteur kanga motema. Azongeni. Obali star, aza ministère chrétien, aza ministère mondain, aza la pasteur, aza la même la politicien kanga motema. Ce sont les gens qui ont plusieurs femmes. Là sur la kende parce que tant moya libala. Mais maman li a pas akutaka pe Kofi na mwasi. Hein? Et loko lingi ba sodo sai moninga poni. Akutaka pe Kofi na mwasi. Hein? Kofi ba boya ki mwasi wana le soki tourna yi. Siko tokolobani. Hein? Toloba vérité to batuna nzambe. Hein? Nous ne sommes pas les intoxicateurs. Hébreux 12, verset 14, on doit chercher la paix. Très bien. C'est que nous voulons, c'est la paix. Les injures. Kofi, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Hein? Ça va réputation à bateau. Kofi, ce n'est pas n'importe qui. Et ce Tokamati, Cindy Leker, ce n'est pas n'importe quel. Hein? Cindy Leker, doit un micro, Boukanyo Soboé, Aye Makara, Nzemboto, Yaloua Moto Boina, Nino Koyoka identique. Hein? C'est une femme à féliciter. Mais bon, il va détruire pour Nani. C'est Jean 10, verset 10. Le voleur vient pour dérober, pour détruire. Et qu'on s'y battait. Sauf si son contre la Cindy parce que Azaki ne colle Oyo, Yabababa. Préfère Bababa Nini, Yazalini, Chunaram. Hein? Ozomana, Chunaram a formé Batebele. Hein? École universitaire Bakara. Yabababa. Hein? Recteur Nangoza Chunarambo. C'est quoi, Babimisi Cindy le Ké. Pour maman livre ça bimakuna. Pour maman livre à comment au tien est parti. Ozomana, c'est quoi Cindy le Ké Babimisi kuna. Pourquoi? Hein? Nous condamnons les effets en tant que prophète du peuple. Ézéchiel 33, verset 7. En tant que défenseur du christianisme, paix et vérité en Boucanabis. Normalement, nous avons souhaité comment on a pas fallu parce que comme on a pu continuer. Nalinga il fallait à l'oba. A démentir le coupé la vérité.
pour eloko basali ezali koridiculize mwana wana ya mwasi. Mwasi ya papa babengaka kaka mama même ya mwana moke. Il faut fali aloba, fali akovanda kimia te alongola bozoba wana abala yango. Quand il ne parle pas vraiment, il y a une guerre longue et populaire à niveau yonso. Très bien. Alors, prophète, to kende malembe na recité na émission na biso parce que bandeko mususu pe bazali fo au salon bango émission. Alors, dans tout ce qu'on a eu à parler, batebele qui vraiment na posa rosa réaction dans le show. Batu ba retenir nini lelo na passage na yo na Africa Elengi Télévision. Non, Africa Elengi Télévision chaîne na ngaya na leka pona koloba bosolo, magozaki malade mais tolobi yango bosolo. Ça dit quoi? Tolongwa na institut ya zobologie. Zobologie. Oyo aden contre la vie ya bato. Papa, ozomona il faut être libre dans la vie. Parce que ozo le kana Congo, na mona yango te. Bozo décourager ba valeur. Si ko so ba valeur ba décourager biso to tika nani. Donc tu continuer à défendre et loko malamu koloba pour être Congo na biso toza uni et surtout toza na état de guerre sikaoyo po mboni makambo eleki na Bukavu na Kiseni gagama bano beta ja misili kolo pona ko benga na ba avion na biso likolo atie ba bateau et balukate atie ba bateau ya guerre na kati ya lac biso to s'organiser to na ba distraction yo et ko porter biso et loko mokote ke Congo bénisse Congo que Dieu bénisse le Congo. Très bien. Merci beaucoup le prophète du peuple John Ngefa d'être passé encore une fois depuis l'Afrique et la télévision, bien que tout ça lié en haut, merci à moi et na passe molunge na passe papa na makwakara kwakara c'est biminga na nzoto to ça na mboko ndenge nini nazo na mbanda pa e kwa gouverneur bobo boloko pona sasa ni boato na ngai mon pepeza kuna na lovana na kuna oh mo potu mo bolia e polu mo e polu na bitula mo ka bitula ka ko lela ka bino ko réaction pour ça va réaction te nzambe mo chani mo ke ministre de défense ko Frank Diongo ministre intérieur match siliti bon comment le premier ministre Opesi Bemba esili makambo baluki na minute na biso na minute bango balingi yango te kobondela kaka le gouvernement n'est pas prêt pour réagir. Quelle réaction? Babeti avion na bino boye pas missile bon tout bamoni yango babi baza na ntango ya koréagir te Ebi ozo soutenir le président Fati na soutenir le président Fati te mais je dis les choses qui sont réelles na soutenir Fati te na moto na soutenir pour le moment te mais ozo soutenir les valeurs ya mboka na biso. Fati azali le président oya tie Gagame Mosapi. C'est lui qui a mis Kagame Mosapi. Kabila 18 ans, c'est Kagame Mosapi. Fatia Zali martyr à Congo. Lobilo Iboka Moite. Parce que Bindele, tu vas contrer. Très bien. Va contrer Bisso, tu vas appuyer Fati parce que Bible, MC Bisso, dans 4, dans Mokana, Somme 127, verset 3, Sorin Zambia bataille, tu vas battre les apam. Mais Bipolu. Très bien. Alors, ma dédicace na OP, bon auto soutien à biso. Na dédicace c'est logo de logo. Février, janvier, il y a logo ya passi. Bino ngi su ko pe ko kabate sidunga mbongo ya poto na zo ngol soutien. Na bena na kati na tebele. Na donc ebele na zo ngate. Ezaka mera ye, apesi mo la carburant na sa sauver nango. Ndamba battre la maman na boy ko tanga Kongo pa mwasi ya bato. Maman ngo bi faut ko ezoleka bango bandeko. Bino il faut ko ngo ezoleka. Na moyo bela ba kitoko ebele be bi faut ko boy. Na boy ngai makambo. Ndamba pa mola na lobi na ko sabe mande faut ko Sadrak. Mais ko makwa garante pa mo pepa bien za tena ko pe ngo ndengeni. Mboka Congo. Oh nzambe, on peut biso mboka kitoko. Quelle souffrance mon Dieu, mon roi. Nana ko libérer Congo na passe oyo. Na ebele ba richesse oyo. Monsieur Shadrach, je n'ai jamais vu 4 ans Fati. 4 ans conseiller bakangi bango avec détournement ya ba milliards. Mais c'est quoi to développer Congo ni. Cahier de charge ni Fati ko bima nango pa bisa peuple. So kika makambo Afrique to ebite. Eza mawa mingi. Parce que Fati na opposant pina makasi ba ko face à face terre. So ka salaki mbakatani. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était là le vôtre, Shadrach Akangai,
Yabino et Tozaki on a prononcé la bino toujours Moussala. Prophète John Ngefa a péci ça par rapport à la question au Totunakiye. Merci à vous. Abonne-toi si tu es nouvelle de nouveau. Ce que c'est l'émission, partagez, aimez, commentez s'il y a des suggestions. Tu peux se payer et vous la motem. Manique pas à la finga bino. Très bien. Merci. Moi j'ai fini en disant merci à Dani Chandou, les Chinois congolais et à Josiane Onyendi. Un grand merci. Bobolo Kobolumbu vidéo. Vidéo. On a fait phénomène. Meilleur numéro 10, il y a pouvoir d'attacher. C'est bon, Bobolo. Vidéo. Ah, n'allez pas on dit papa. Allez dans la côté. Très bien. Merci. À la prochaine. Bye bye. Bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.